na ki banze momsu ayembi vient nga miyembe yo vient nga na alekino eza ndenge te ya contre KRT mais na ndema vito sala bi ba boulon pe bien PV obete pe ba vie bozo obete pe ba baze quoi donc les pozo la sepe ba tout pe lo mo po yembi neti bor ya nanyo ya ndo so njilo sala ki ya fifi mo fuden so mo fuden dio mo sko ko to vandia nzembo ya bena na pe na Sami Club TV pe na Team TV pe na globalité pas Trésor Kachina taka to ke Team Moscou Maître Kachina to ke Team Moscou faut imaginer merci à nous pour le bon pe na musique ezana kisi pour olobelo moko etike kaka na tuno question lobi ceux que tiki na maison mère ba aussi sa famille est-ce que lelo ça va TV ça va via ayembi bien sikoyo ladi miyembe on a acoustique na ye juge Andene non comprendre la question tout non normalement c'est moi polémique moi dans 47 secondes demi-temps d'habitude demi-temps c'est ça c'est l'enfant tu as fait exemple tu n'habites qu'à petit demi-temps à comité c'est ça bon on va biso à mettre Gims to ma poto pour et après ils ont mokili quoi ils ont mokili ils en a Congo ils ont na poto ah yo obima na poto na Gims na Gims na Gims to ma poto pour Gims pas botama matin a où t'es pour mais franchement la dit miembe mabe il confirme moi mabe pour Bienvenue dans votre émission Le Goût du Beau. Et cette émission a été conçue pour les artistes et musiciens. Ravi de vous savoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de le suivre. Nous avons choisi pour vous l'artiste et musicien Aza, artiste moko réputé ici en Paris. Abetarabongo pa Emile Elias. Abanda musique carrière n'est vraiment ya kolobela. Baza ba talent mais babou mama ki mamoke. To le bito bi misa ba nouvel talent. Ba nouveau talent pardon. Ba nouveau talent na ba obayinga biso. Ba nouveau talent wana to yebisa pe bato mosusu que musique na biso est tellement grandiose que bandeko na biso baza nécessaire ya ko promouvoir bango. To wana lelo toza bongo na Chanel Badjo. Fanel. Voilà, Fanel Badjo aza musicien ya Paris et abetara bongo na Emile Elias au sein ya groupe ya Emile ya Pusana to Vanda. Si. Voilà, toyambi lelo to solo la naye nini basalaka pajonga et amemeli bisope eloko moko ya sika. Aki to kovanda to solo la. Toza bongo nga mokote. Nazana T10 match. Ndeko nanga confrère nanga na pesi mbote bonjour na yo. Bonjour Patrick Massidi, bonjour Fanel. Bonjour Wabino Solanda Biso Elengia Congo TV, Tracy Mbelenga Pro, la même magie qui a Glody Diasuka. Merci à Ndewonios Toualanda Biso, donc bonsoir, ça dépend de la R, bonjour, ça dépend de la R, Onios Toualanda Biso, tout ça en déco. Messa Nabiso, on s'en a tout changé, moi, le système de G. Système de G. Si. Système de G, il faut changer. Sangani Boé, tu as un artiste moko, tu as un comédien moko, tu as un bandegonios surtout pour ça. Donc pour les cas en Elenga Congo, pena Sami Club TV, pena Team TV, pena globalité pas Trésor Kachina, taka to ke Team Moscou. Maître Kachina. To ke Team Moscou. Faut imaginer. Merci bandegonios surtout pour la critique na bino. Critique de biso to linga mingi. Et ça on biso pas cité mais ça sera bien. Patrick Massidi. Voilà. Fanel.
Patrick Massidi. Bonsoir Nayo. Bonsoir. Bonne année hein. Merci à toi. Non Bandelion et Sengwa. Tout le monde la santé, tout le bakoute, aspect beauté, nega walobarat. ABC. Nzambeka. Boni sango, boni musique, boni basango. Ouais, nous les autres qui sont comme d'hab ndenge zalaka. Donc il to bunda kala cas de force majeure. Voilà, to linga to signaler na ba batala bisolio to lobela fanel to lobela acoustique na e to lobela liwa général de fao to lobela ba perceptive oyo baza na ngope na musique na bango o babetaka nano kolias to linga to solo la vraiment wana chez jongo kola to pesi bambo te place za fanel to banana na liwa général de fao oyebaki général de fao ouais wana asa papa na biso na musique par rapport à génération quoi. Asa papa suki wana Aza ba question za ba réponse. Voilà, Aza papa, est-ce que besoin ka ya ko betane quelque part ou beta déjà un album naie ou ba qui est personnellement boyenaye. Nazwa ki moi chance moko. Ana Paris na ki na tiwa betane te. Voilà. Mais en France, nazwa chance monde a outé ba Kenya là ya Paris. D'accord. To betane ndule mona espace Noisy sec. Ah wana ezaki na production nani? Etaki ya bana Paris kaka babetaka to betana na ba collègue msusu. Occasion mana chance pe nazwa ki yamwana. Et na disque no déjà yemba ou bien yemba te? Na disque ya Vieux de Fao. Non. Non, bah liwa ni kutela ki wapi? Sangwa liwa ni ila ki kutela ki wapi? Nazaki na boulot. Elle na boulot. Elle est na boulot, on travaille. Masterman benga i plati lupine. D'accord. Abi lo wa fane boza una parole o kiteke Vieux de Fao akufi. Abi akufi na hôpital nini. Abi ta kufi na Cameroun ngabi Beaucoup d'anciens bazo kufa kana na ba to baka na pays Afrique. Mais na monengo excelenga passe. Après na raisonnement soulevé beaucoup ndenga kufa na Côte d'Ivoire. Na yeti akufi na Cameroun na OK ma passe ma case. Donc mais le quoi to za yebi gande zalaka. Place ba matanga ezala to zala. D'accord. Azam papa moi azaki motema malamu. Azaki ma sola bien oza jeune garçon da papa oza koko donc on sola bien na mutu nyonso. Ba que son nom me repose en paix. Mingi olobete. Voilà. Mingi olobezate binomo boyo qui artiste na biso musicien yeyo azo compatir voilà bongo na famille à def de fao et puis na artiste tout oyo bazala qui proche en général de fao. Voilà T10 na zanga mokote to zana T10 10 match na habité trop panza sango biso nyonso. Voilà, il bango. Merci Patrick Massidi. Merci na admission excuse. Admission sur na biso. Alandi ndegondenga lobby artiste ndenga lobby par rapport à betana des fao, na des fao. Na Noisy sec. Est-ce que pour un hommage na à cause la biso et l'eau comme côté à des fois et def si na kolela buda de olo yeko akeye na silisi banda kwa Nzambe motema ebongite na meli ndenge nyonso milangwa na bosani yote sala yo zonga kini ponga na bika sala yo zonga ye buda de olo yo mama banda yo kenda yo tikanga seboye butu moise kolela buda nanga yo zonga. Est-ce que vous la biso amour scolaire pour na batba Hollande biso pour na biso te pour na batba Hollande biso si monsieur doza pour na OCP samo voilà yangwana amour scolaire amour ya bana totangani na mikanda chérie je t'adore tolata pete a alliance tokokutana kaka na bavakase toya epia mawa vie koto zali Nzambe mabatela molimo na yo bata bomba bien tebi ke matanga eleka bien ce qu'on a part na bino ba jeune à Paris ba mission ba na Paris. Est-ce que vous avez une organisation morote ou le ça pour la def de sur le programme quelconque ezali programme ezali pour nanandaki ndezaka na ba réseaux sociaux
venanga Jean-Marie Malomba mokonza Selembao bango baza madoki na makamo basi makamo pour matanga avec des fois bah petit peu déjà place où ils là en bon précis en fait ngana na qualité d'accord mais faut na l'annonce que le week-end de bandi les l'autre vendredi faut na suer ça moi tout ça là bien voilà mais si ko nga eloko moko boye boyi programme namona ki vena nga idi no image pendant sango ya Congo asa vidéo mo akina na matanga ya vie en niveau Paris azolo les musiciens boyate parce que ça déjà organisé déjà allé ngana na ngaki na tout no po na ta soko yebi programme mais déjà bazole là mais bino place ba musiciens bazali bazole la def de fao bozalate. Bon, on a raison. Pour question tout n'est très capital pour ngana na kete. Mais il y a une photo za la wana. Eza matanga ba congolais, artiste nene mboka na biso. Donc il kolonga sur aussi na binoa. Bien sûr on parler après non qui matanga. Donc en tout cas moi et puis ngane mawa pour na kete taka ikona ndengwana ya Congo vraiment kufi. Mais plutôt ba artiste tout biso avait des photos za bana na bango pour ba avait des photos ba na ba leki mais plutôt bana akufi non na kete en tout cas côté en bolimbisa no kemal no bana lelo ba bolimbisa ba landa biso ne ba bolimbisa ngama apparemment nzé bino wa musicien ndi boza bolingote bolingo ezali tezate poso ezalaki déjà to que les presque une semaine on va bakendaka balalaka bazongaka ba image ezali et dino image ataka mais bino bokendaka te ba musicien boza Paris boza tellement ébélé mais c'est difficile au moins attendre boza moi na tsaka ata dizaine ya musicien boké place au ba olela des fois bozo kéité mais te dis na katsote hein olobi bien mamolobi nga so tali ba vidéo nyon sur Paris ezaka te pona mutaza musicien so dozaki na bonne relation ba matanga belenga kindana kata te po liwezo amututu ndo ba mbile te là partout mais to ma VDF na bino na kete mais lelo no sala wana c'est bien ba Hollanda biso ya ga image na kozala wana bande wana biso en tout cas na kozala wana nga Fanel Bacho mako abino na kozala voilà nous disons comme ça merci à Nick Belako et merci Nayo Alain Salambi Rémi voir ma topé sur Bambote et une image topé sur Bambote à trop ma big salutation et bonne année à Richard Salambi topé sur Bambote vraiment à trop. Nous signalons aussi que l'artiste musicien Belako Fanel pardon à Beta Bongo P na Maison Mère à Leka na groupe Yawenge Maison Mère voilà to lingato signaler moi parcours naie voilà aya awana poto Fanel la curiosité d'abord to lingato e batotuna na ne memayo awana poto musique muteme mayo ou bien oya poto na ndingino to lingato na poto na ndinga famille d'accord na poto na ndinga famille ndeza la kaka azana Maison Mère à l'époque wana à l'époque ba na Congo ba YouTube ezala vraiment te parce que donc lenga ki na ba rep ya Maison Mère wana bande kona batala nga na poto bon ce ba banga bi oso tiki na kin ndinga te pa we alia batu basalanga voyage moi rapide on a tika ku mouvement ku ba ebate ouais tine na mi ki me balobi éclairage bakanga ngote voilà éclairage bakanga ata na poto ata partout ata ku tuna lola ata na lifelo so balobi éclairer et éclairer donc on a l'on a poto to sa makambo au bozomona voilà big salutation à Junior Lissasi Ours Blanc. Est-ce que la musique ezalaka to lo bango pena musique ezalana kisi pour olobelo moko etike kaka na tuno question lobi ce que tiki na Maison Mère ba aussi sa femme est-ce que lelo to lo ba musique ezalana kisi tisa liboso na makambo nyonso mokili ezana foza na volonté lo zo sala tisa liboso nebitendo ba neti lelo ba oba bima na pesa exemple bon biso ndo ba ka bon nga ba biso a mettre games to ma poto po et apeka ezamokili quoi ezamokili ezana Congo ezana poto
Yo obima na poto na Gims. Na Gims, na Gims to bima na poto. Faut Gims pas botama atin, a uta pe Congo nenga. Voilà. Ours blanc. Génialisé. On a acoustique zo les gars, on va tausu bamona acoustique ya ndeko na biso Fanel Bacho. Ya mwana zo les gars. Na ebité obeteka acoustique on a idée parce qu'on frappe hein. Tenga ba félicitations parce que on a ndio déjà. Merci mon frère, merci. Parmi ba bête acoustique, il pose en 4. Merci. Obeteka acoustique on a idée ni. Un esprit à rivalité, esprit à concurrence. Éviter. Bon, nakolo wa bwende konanga. Au moins na vie soko ça eloko problème susu au prouver bato. So ça eloko bon e ba simbati. Ezaneti ndenge toza bote uti na mboya donc uti te toza na épidémie au corona. Eza soki ezuye kuna nem susu ezo bato tout aimé. Omona susu tellement na ndako yo vanda na mutu mo pa zwango. Omona ndako a partir ma sidi pe mo wazwa. Et ateke mutu to zwango. Mais là ce bati ba bi acoustique, mutabanda acoustique za papa Wemba. Vieux beaucoup. La bête après l'équipe a né moins belé. Faire vendre d'aller dans un confinement bien faut na ça soit acoustique. Mais na si ma fait beaucoup. Na si ma affaire basé belé wa bête acoustique. Non, après papa me dit que JB pas bêta acoustique, que fait le midi bêta acoustique. Mais ampleur, on a le ampleur et acoustique. D'accord. OK. Ampleur, on t'appelle son ampleur, ma casse les affaires. OK. La génération. Et ça c'est gâté. Faire à la génération si quand même, na ba vieux sur ba bêta ngote, ba vieux redi ba bêta ngole le la faire bêti, ba bêti no c'est moi faire. D'accord. OK. Et na sens non le banga po. Là tu vas lenga moni faire à bêti, ba tu à bêti. Non mon ba depuis ba bêta acoustique. Ba kabose, ba bolotin, ba master na mazembe. Ba bêta fait acoustique. Mais ngaisco combien d'années, ça fait combien d'années passées? Tinga na ça acoustique. Donc dans nos la temps dans nos longtemps. Pour ça interprétation le comme tout faut yo kango bien. Est-ce que l'acoustique est bétami? Non, que les mingi, vous avez mon combien? Njil. Non, que les pona vende qu'on a au Njili. Njili si je me trompe pas. Mais pourquoi yo linga Njil? Parce que belé wa beti wa acoustique. Naebi pourquoi on a plongé na. Naina na commune. Watu bagoma ko kabona fo agonga mona banda ngamona nani ngala kena na commune na yo na yo po bika yo banda wana barumbu hata ndizo po commune no menga sko na sko mwana wa commune nyonso ouais parce que les artistes za mututé za pa commune na onji tena kesi ko na fief no penza bato ba beti ba acoustique oui na Njili Selezino Ladi Miyembe AJJ est-ce que na na AJJ mwana acoustique AJJ ndene AJJ beta acoustique mais vous comment casser ma casse à comité na ba octave o banzimbo embeli de banzimbo sou na landengo bien na o banzimbo sou vétable abeta banzimbo vétable fumula biso jetant o ba ka comité c'est la vie donc na octave ma comité vous a sou bien té ayembi netake Azad ancien. OK. Ayemba Petro. Vous avez bien dit. Vous avez remarqué qu'il manque à travail. Bon, ils ont ndengo lobika. Manque à travail. Donc il y a Betty guitare ne to na guitare. Guitare za wali konga montrer loin na 1 comme na 2. Guitare ça soit beta guitare, soit outi na 1 fois qu'il na 2, soit beta 2 temps, ozonga sou na 1. Mais ce il a là yozo yemba olongo na 1 comme na 2 to suki lem sou poko ma 2 suki na ba 47 secondes demi-temps. Donc beti wa demi-temps. C'est ça. C'est l'enfant. Tu as un exemple, tu as habité à beti demi-temps à comité. Mais ça va de pair ningo lobi ke à beti ba demi-temps donc à comité. À comité mais ça va quand même. Pour quand même il y a quand même. Ça va quand même pour par rapport à ce que nous avons mbakala na batamo bundenga komaki na lovo ezong pe moi muki mais au communauté. Merci. Na siko a pas ya Selezino. Amon acoustique à Selezino ndene mec d'ici. La salutation place à aller. Venanga Selezino aimbi bien. Aimbi bien. Aimbi bien. Ouais. Ni va demi toyate a commis.
c'est un chanteur. À combien? C'est les îles. À combien? Dans le but de l'autre, et la sadaka, donc il y a des grands. C'est une grand. Nani, Adja n'est pas un grand. On y est au Lingate. On y a Adjani. Soit si vous avez au créé polémique. Non, il y a polémique par rapport à votre travail. L'autre, on a pas d'autre. Au moins, biso a fini, on dit, on doit finir avec pote. Il y a un musicien. Tu vas pas, ils ont un musicien belé, on a un pote à travailler. Parce que, nous dit, Patrick Massid, il y a quand même sur le répétition, mon monde, on a l'air de pour les potes aux bêtes. Tous les gens qui viennent vivre pour les potes aux bêtes, on a un na fille à peine on va na peine na peine na beko sangana bonté tout ça la bon pour tout là ça peut au baloba que poto cimetière musicien on va que teba bosaka. OK, donc c'est les îles ça va à combien? Ça va, TV ça va via à MB bien. Sikoyo ladi miyembe. La moni acoustique na e. O jijondene. Non comprendre la question tout non. Normalement c'est moi polémique moi dans 4 années. Pour comprendre. Ma question ça nga réponse ça yo nuko. Yo za nuka répondre, ils ont ngoyi o ya sali. Il y a constat juste constat. Mais franchement la di miyembe mbi mabe. Yo ye confirmer mbama mabe. Mabe po na ki banze momsu ayembi viena nga miyembe yo viena nga na lekino. Eza ndenge te ya contre KRT mais na ndema vito sala vie baboulon peut bien PV. Au BTP va vie bozo BTP va baser quoi. Donc les pozo là ça veut pas tout pe lo mo pour yembi. Neti bor ya nanyo ya ndo so njilo sala ki ya fifi mo fuden so mo fuden. Dio mo sko ko to vandia. Nzembo ya vena no avec Kofi. Nzembo avec Kofi. Cindy Simba po Cindy Simba po Cindy aza mwasi ana baba so na charme ko leka so mi bali. Donc Monique Blo avec Kofi béton na ba concert Simba yo za chanteur ya likolo son bon bord avec beaucoup le mbe moi bien Fanel tous on a peine total non ouais début de carrière no banyoka na banyoka ndenge tuni nga question nga 2004 non a voyagé na kino Sénégal déjà orchestre quartier début de carrière no banyoka na banda kala na donc non tout en 2004 ça fait combien d'années passées 2004 tu changa bonga 2004 nga beta concours à Nescafé to premier en Afrique centrale to ke Sénégal to orchestre na statut des stars orchestre uda munene te ya quartier Nanjili ils orchestre Sanjili wana yo na ladi miyembe ladi azagi wapi yo zakyo ladi azavie so tali papa agi amasta na ngate d'accord azavie exacte ke baloba omoni lelo to bandeni oyebi ke nga lelo zoloba to solama lelo lelo to loba chando zo boke pa na chando boke pa héritier wat ebi ke chando beta mouvement nanga ebi ke Cédric Yamado beta mouvement nanga d'accord wana za réalité oyo yebi obiso peut-être on peut pas yebi d'accord ben ce qu'on a critère nini yozo c'est basé pour au juger au hasard faux au abeti mabe o c'est basé wapi pour le baguette acoustique ou mabe ou AMB bien ou AMB mabe ou c'est basé mais na sens ninga no ba botunga pe c'est les unes pas na bi que AMB bien c'est pas parce que c'est les unes soit zongelo na télévision ils allo show ya ozonga nga pa na uya ozonga avie na nga ozonga te avie na nga na linga trop ndenge ya linganga le mtosa asali makamba bien bondi maepe asali boulone ya bien ataka munoko wana poza na boulot bi ko yemba ngas ko na zongelo ka na critère nini ndo c'est basé pour oloba awa ezaya mabe c'est basé na critère pour bien awa la di miyemba mbi bien te awa yembi mabe na critère nini yo chaki lobigete ya ngai oyo ozala no betango awa eza bien pour leki oyo na critère nini c'est bazaki to ya vie na ngai c'est les unes leki oyo na critère nini to lo bandeni musique eza voité musique ya voité et ba Jacob bazana ba voité hein mais ça qui soko yemba mindele bane bazobina musique eza to respecta Pierre musique ya ngobande konanga luko baloba ke to fana na poto
ba finga soki poto simisa musicien donc faut to commencer à gagner sur ma b pour te répéter nga répéter nga répéter on moni na bit ngai nga moni na boye na mi juger te menabi o nga na sali eza bino bo juger nga ba beta mo Congo ke liboso me beta to loto zonga sima Patrick Massidi pona na pesa o parole oyo la ni na chemo gatana te ne biete oh non ne biete il va chemo gatana te Fanel ne biete Fanel oye ni loko asika pesa ngo chance pesa respect pe na ba oba vivre moi avant pourquoi biso tozo boya ko respecter mikolo ba bima avant na musique wala ta beaucoup za agement ko pas agement Patrick Massidi ngana bi na ebi na ngaete mogatano ebiete che mogatano na ebiete so bi na cheka anote que sens na nzela plateau bateke wande na ebi majoute so bi na oui ngana bi na bi ngana mo anjili so bi na nga cheka anote ka majoute ba kote ba Thierry Mogatana pas à mon anjili malgré toi bêta malgré tout à bêta papa wemba na matongi maza mon anjili te na ebi te biso na njili to na Thierry Mogatana te bozana nani hein bozana nani biso na njili to za ba guitariste belé tanga nani ya liboso nani basé belé non tanga na ete pona sa ba piba zeno tango landio chemo gatano mwana ya kote kuna ladi mieme mwana kote kuna bozana ba kana ba poto wa bien comment donc ba ta kan ba gondi ba ta counter ba ta kan ba gondi ba ta counter c'est ça non ngai ba viana nyonso mona ba viana nyonso baza ba viana ngai ndo tangi la di miembe c'est les zino ajan baba viana ngai baba viana nga jamais na go bude bango ba na musique wanga kutu lemso o mona pele lemso nga na ba nendo lete po baba vie papa âge na boyi bango te baba viana ngai na bude bonde mais to lo bende par rapport ba boulot to nga linde to sala misala bien par rapport à boulot nous salo temo gatana sala atango ba orchestre maison mère viva yozolo boye biete Thierry Mogatana ndo to bana ku che nga no ba te so Thierry nga na ebité. Voilà, mesdames et messieurs, toujours Kobaka na kati émission na biso, eza vraiment émission eza basée polémique te mais faut retracer l'histoire comme ndenge là. Et tout ça bon on a Fanel, voilà, tout ça Fanel Badjo, musicien moko ya ndeko na ngai. Lero do tuna nga, o na yebi baloba o baloba nini, ba répondre à mutu o yebi. Ne ti lo tuna question. Non répondre on so na yebi na ngote dona ndi oloba biloba loba. Musique ya tembe tango yebwe na plateau, ba bisa kote ke sila na. Ah, ba tutu ba koma ba poli. Baza pe reconnaissant na ba vie na. Ba komi ya ba bisa ki ngo bongo te. Ba poli on ke eza biso ba fanelo, faut ndima ba tutu. Ce do mo to ndimite ça ke eza mabe. Ya te ke po ondimino logo te ke o komi impoli. Combien de bana quartier ba bengo pour sa émission avant leur salon? Combien de bana quartier ba ceux qui sala besoin ça boy. Basé belé donc e belo na lubaka Patrick Massidi. Ngelo na rataka ka pona rapoto. Na kama na bataillon hein. Ba plati lupini. Donc na zama na nganga nzeta mbila. Ba Sophie ba geni wa masamba. Fanel, olobani na bato balobaki, oza trop brutal, oza trop brigand, oza trop voyou. Est-ce que ndo balobaka na question lobi bien. Est-ce que ndo balobaka o lemsu ki voyou? Mais biso de bakala, leso dagi poto mutsa mo bulu neti na ata voyou e bi ke o mona ke so bengse ko lo problème. Mais ce que tu ba poto ana on là tu as pour donc pour mon que oyo le pas au sunga pe famille te ko sunga famille za amour et ça amour oui, bien sûr nango mais ba lobisco ko za la poli ko za la brutal les amangambo ya personnel eza na ki leone to sola eza brutal mais ça va vitesse pour non vitesse ces années mais bino posant vitesse sur internet ça tu na ka twa bosco pourquoi pas biso et te que aucun de la moto que ça bo loso bi que elenga Congo
bon, vitesse 60, vous bois qui vidéo, et Camille, tout le monde a papa comme kuna, tina Moscou. Papa qui États-Unis. Biso parce que on est tout ça. Ngai Fanel de kona Patrick Masidi. Naza poli, naza responsable. Mobali à moi Simoko. D'accord, moi c'est encore mon nani. Françoise Le Vol LK. Tu peux s'y emboter maman. Namo pe na baxi le mbote kota zali. Voilà. Sikoyo. Là ba ga Fanel aza brutal. Mais ceux qui va moi sina ki ba ga Fanel a brutal. Moi sina wondi ma binote. Pour côté la na moi sina. Ceux qui na joué lem sur moi fièvre ça ngam te ba moi sina. Parce que Libanais de cette émission de Koutania. Là tu au Kabouane. Si on a quelqu'un qui a Libakou, on a sur la porte de Paris. Est-ce que tu as fait un bété Libakou? Mais là on compte en dedans, moi sur le ah l'école est venue pour aller. Panel, tu côté na biso na acoustique, voilà. Pour nous réaliser ma belle image, tout ça la biso ba son ouais qui toko talo. Au salon d'abord na ba condition nini, au salon na studio nini et nani azana sima ya Chanel pour bimisa eloko kitoko. Bon non salut vraiment beau frère nanga gagné wa masamba producteur nanga wana. Na manager nanga DJ HB Bokechu. DJ HB Bokechu. Bon bah ça la force wana pour ils a facilité. Pour beta vous a facilité donc pour moi que image pour vendre boyer ba non studio faut me savoir un bon studio. Là aussi c'est studio ma comme tu sili. Bato ba beti wana faut ba zo mbongo. Bilambo ko lata na image wana faut somba. Si vous voulez ce qu'on dit mutoka geni wa rasko andimi so somba bilamba o. D'accord. D'accord. Et bato mususu pe quartier va soutenir baza o tanga bango pe. Bazali oui bazé belé baza vienanga Florima Mengi. Likonga likoesan ko imakale kale. Jimmy Mutetela, Patrick Messay, Ismaël Timba, Eric Wawa, la lettre de motivation. Mais on a j'ai très bondo, plafond des reines. Bon, tu vas soutenir qui? Na papa nangai, papa nanga, papa nangai, papa nanga dans la vie 900 Georges. Voilà, comme Kimio Chanel, voilà ton comment. Guillaume Matondo, l'homme apportable. Voilà. Tous nos questions moko. Pourquoi bino lelo jeunesse alelo bobeta banzembo ya bino moko te atana ba acoustique ngo bobeta kaka banzembo ya kala. Qu'est-ce qui fait que bobeta banzembo ya kala que ya ba jeune oyo bino mo pe bozana mutu lelo ko koma banzembo ko bongisa pe ba mère c'est belé ko bongisa pe ba famille belé. Pourquoi bozo koma ya bino moko te bobetela ngo acoustique bozo songa kala biloko kala. Manque d'inspiration ou bien question tourni est bien. Question au tourni est bien. Patrick Massid te disent oui lelo soki tozo beta biloko ya batu lem suna ba acoustique boy. Pour biso congolais to linganité. C'est-à-dire en fait non lo ba biso mona ba ivoirien ba nigérien ba za so muninga na bandi abandi album. Faut ça y ozo pousser au net par rapport ba neti to ba neti ba vio baza liboso ba ne makambo liboso la moni ke nga da pe na betendu le bo simba ki mission mo azo kuna azana talent o mona azo pousser azo appeler le producteur na e biso na Congo makambo ani zala te na Congo za lem suzo sa bon yeku taza o mona azo ke bomo lisusu eloka petane simba te lesko na moni ke na beti bongo o mona ke e beti mais pour l'emsou mon kilné to mo total ba musique en nigérien tu vas talité na mo ke ils ont un peu 600 minutes non beta vient no profiter o vient na beta qui no profiter o vient na simba ba kisi lo tanga simba kisa bete simbi ngape no profiter ba nzembo na ponga simba na kisité mosaka likolo kisia dans musique ko beta ngo ya pamba te talent za rasu mais bino boloba ngoti bino boloba ngoti biso te muto lobina munoko no yo mo depuis tout à l'heure mais question tout ninga question mo to tunanga abi otunanga question mo tout à l'heure obi boka biso za bakisi otunanga question obosani yona zunga ma solo Fanel. Pourquoi obimisi acoustique alors que
peut-être batbakora kozela yo na disque. Ni ne sali ko bimsano d'abord acoustique alors que disque batwelinga ba yoka vraiment c'est du Fanel. Mais naza ba so continue na YouTube na ngai na compte na YouTube Fanel Batio banzembo na ngeza kuna titre ni Souffrance d'amour waneza ya yomo yangai wana meza komi comme yomo yangai bravo na yo et bravo na bato ba soutenir yo na pas jonga to linga to ko mabonga dedi soko linga okota na pe makambo noko lias bo beta penda to beta banzembo belo abete pourquoi d'abord oponi ba ozo ki sa papa Wemba ni no constater pas papa Wemba o bato ba yoka déjà ozongisa lisusu nzembo ne ya liboso betiza Walter ni no comprena ki na kata Walter papa Wemba zala ki na ngwa chaki ngwa pesa ki ngwa pe ngape Fanel na bakisa ya ta muke. Bon, on a expliqué que nzembo ya Jean-Paul Walter eza nzembo moko nga selon nga vie beaucoup la beta banzembo ne auto separa nga bele ba mère supérieure ba nini zana. Mais ce qu'on a separa Walter eza nzembo bo esangsa ki ba orchestre belé. Ba mama le bazalaki wana ba Gejo bazalaki bata Brazzaville ba Gigi Fall bazalaki wana. Donc temo bazalaki belé ba bimsa ma yele mo ya suka. Ba yemba nzembo wana suka do ba betango so la nzembo wana ata ato vande boy obikelo no tema te mais otema na piste po o sentiment que bazoyemba à part wana na vie nanga bien sûr na leke bon moi parcours ezana moi wenge mais que son nom me repose en paix vie beaucoup soit kufate mais na mito menga beta na viva les orchestres mon andoli trop. Voilà, te dis to passion maloba. Merci. Fanel, question ngeza boye, question ngeza e batubele balobaka apparemment ba musicien wa na poto wa za nje ba complexe ba musicien bana kine. Yo lobani. Qu'est parce que bon on nje ba na kine ba l'équipe no musicien bana kine. Taka na kine bon na ba complexe par rapport à bon. Question tout na ma. Ebi ngamo sexy ngana. Ponga na poto na abune na za na poto ezande nga avantage te. Atwana ba famille awa twana bana na biso awa ngai na roza besoin na somba disquared na somba nino no kota magapo na sanzo tuni obi complexé misakini abi o no ba poto abi maison à Yojite abi maison à Versace abi maison à Weston te mais nga so bika na mitu na keka maison à Weston na kina kangi photo. Si on a tout le monde par rapport à la musique, dans le sens tant que on va kin, binonde bobima kola va travailler parce que vous accompagner à bango. Dede les sous bino kaka o bozara na poto nde bobeta na ba jonga bobeta par-ci par-là bolinga bango te souper concert raison na mboka o na sens on ba ko mona bino ko ba complexe na bango olobi bien côté na te dit au mona bina filet abeta pa jonga to beta même jour mona nga matin na pas de na accompagner. Ils ont compagnie à bavier. To compagnie à ba vie. Neti nga fane za non fierté. Nga so neti vie mo boneti to par exemple ndeza ba neti vie na neti na pesa neti JDT. JDT benga fane na ndule no compagnie. Non benga izaka tege po wana 600 et compagnon nga na o compagnie ba vie. Ndenge ozana ko accompagner héritier. Dans la compagnie de héritier. Wa génération non. Hein? Oui, toi génération moi. C'est quoi pourquoi on va accompagner? Toi ce qu'on a sensini, toi t'as fait héritier pas za bosser. Yo na accompagner pour héritier la za bosser, on a accompagner la teke pour na jomailler les panes mais toi travailler na cadre monde, faut travailler na bosser. C'est quoi ngolo ba ke o boy ko accompagner bien affilé parce que vous avez génération c'est ça? Et ça pour la génération mais bien affilé à part succès na e, to boy te to bien musique ne azo beta. Mais nkunga za na ngote ko yembarin. Seconde de ronde timazembe accompagner bien filé asaki mabe te mutu mtana ndenge nae nde no ba en tout cas ndeko na oba ta biso bolimbisa ngai vraiment ezate ke na za orgueil ba mani orgueil na za orgueil mais ezana mutu mso accompagner bwe et sopi lesi bien filé sopi simazembe bien affilié tenga bi pona na te ngana ba masemba masa ngabi na bi ngana loba
na part nanga. OK. Na part nanga jamais na okende boneti neti bina filé ngana keibo et pas bina filé accompagné na niveau poton non sans moté. Sérieux? So ina kin so ngeza ba passi ngana accompagné. Neti jogo. Neti jogo. Mon finuku ya Italie. Jogo kebeta bale kuna pe. So mwike ba match na match mo ya ba miki OK ne pété. Ndula bina filé za match ba miki. Na succès bela za na ki sasa ti la communauté na biso. Donc il bino tala succès monté. Succès na ba nzembo parce que na minute ba nzembo bina filé zo beta. So total héritier, total ba fabrigas, total ba misio ba zo beta mi. Makama ota ba héritier te ba falite ota ba paka ba faire te. Yo tout na question ya bina filé po tozaine pa jonga. Ngabi ngai Fanel bande on a bolimbisa nga sou pour la deuxième fois. Na wo matatena ke compagnie. Na wo sangote. Pour nini? Poza ajimoko. Génération moyo. Ajinanga na ebité, ajinanga pa ebité na ko tape mukone pa ko tape mukolo na nga. Bon, nazongi suso. Oko ko accompagner quand même Fabrigas. Soyez. Asengyo ke Fanel ya accompagner ngai na ndule moko ko accompagner. Bon, maestro aza bosser, on accompagner. Mais oui que quand même Fabrigas na bina filé za mukolo Fabrigas. Ah mukone mais bina filé beta na orchestre Fabrigas. Fanel, dans la toute notre question, est-ce que Fanel au salaire art? Patrick Massid, nous avons Fanel, est-ce que au salaire art? Le connaît souvent dans les États-Unis, à 4 mois, éviter que Fanel, mais tout à l'heure en français. Que na tout nous rose musicien, mais au salaire art. Est-ce que Fanel a salaire art? Mais art, là tu vas art. Art, exemple, on bébé. D'accord. On a bandé le lot sous forme. Est-ce que Fanel, aux musiciens, artistes et aux musiciens? Naza artiste, chanteur. Artiste et chanteur, bien répondu. Mais pourquoi vous avez ça art nos limites? Bon, n'a pas si limite na sens ni acide. Bien affilé na kobeta te. Fabrigas na kobeta. Oyo buena ko sala te. Ah pardon, excusez-moi pour na question tuninga. So na bika no beta bi na filete, no beta na fabrica pour fabrica no binga ko collègue, avec collègue na maison mère. Te na tika maison mère, te na voyagera tout na tika bango. Abandele le sous question. Fanel. Ouais. Oza artiste et musicien, toza musicien. Et question tuninga na répondre qui déjà. Donc sur la deux fois, ils en étaient tout tourner en rond. Pourquoi tu tournes en rond et tu bandes le côté sous? Pourquoi soit limiter l'artiste oyo? Pourquoi ozo répondre batu oyo zala na bango na ranking libanda na kata art? Nga mise moto zane ranking na terre. Ne bandeli tita suko peso kato komi na émission. Ba règlement de comptes ezatala bebo. Oko lobani par là. Ba question eza yo ba wana zanga non répondre au cas par rapport à ba question zo tunanga ye. Ezate ke o naza na ba naza lem suna ranking mo quelque part na mise. O yo zo tunanga no ba balobaka o mona misu. Question tunanga o nebi na ngoto no répondre te. Voilà. Il s'appelle comme ça l'artiste et musicien Fanel Badjo. Voilà, ce bolinko yeba place ni salam sala abeta bon on artiste na biso ya munene ya mboka na biso Emelias Nokolias Domingo moko ya arme ya wenge to benga ebongo génie na biso moko ya musique ya wenge to pesi ba mbote place azali Fanel to comme na biso tout doucement na suka émission na biso. Déjà au bengi acoustique noni pose à moi titre moto bochaka eza acoustique Fanel Badjo ou bien eza acoustique Fanel Badjo mais eza acoustique poto na poto so bolibo consommer yango tozongo wapi ba ki na chaîne nga ina mitso so ki na chaîne na ba mona makambu tu eza na Fanel Badjo so betika Fanel Badjo na YouTube donc il nebi quelque quoi tozana bino pe boye ba ko tu vends chez bino ba ko tu vends partout. Est-ce que tu as un coffret à disque ba moyen no tient en place pour les loto lobby ba tu bazana facilité aux à part la chaîne na yo? Bon wana peut-être na question tuninga peut-être ba oyeba émission to sala mbala sima mais to so on na bino na.
D'accord. Ben donc na ba on so bazana besoin heureusement. Ba ke kaka na chaîne na YouTube. Ba beta Fanel Bacho. To partager, to s'abonner, ouais. Aux chaîne YouTube no comme on Fanel Bacho. Fanel Bajo TV, Fanel Bajo.com. Ezaka Fanel Bacho. Fanel Bajo. Na ba so balinga Fanel Bajo ba to pe ba soutenir ga jonga okula to pese ba mbote. Boss Joga. Auto Senzeka Bobby Jonga. Voilà, Auto Senzeka fait na ngai ya mande fa pembe, ya suki pembe sala biso bien. Voilà, remis voir Alain Salam Bitoto pese toujours ba mbote spirit to spiritas wana so raté et ça là on m'a pas si junior lisasi ours blanc. Pepesio bambote ya trop Nick Belako babi patron Mourasika papa babi soto sa émission to chelo nini kuna patron Mourasika patron Nick Belako Nick Belako salutation to pese pena bambote ya trop vraiment Fanel to comme na suka émission na biso lilo bani no bombeli bandeko balinga Fanel o bamona ke likola podium ebisa keke aux espoirs na biso ya lobby lilo bani no bombeli bon elo no senga na public na biso ba obalinga biso Afrique, Europe, Amérique, Asie, partout dans le monde entier. Donc, vous soutenez Bisso Kaka. Vous soutenez Bisso, vous soutenez artistes, émissions, Fanel Bacho. Toko Tami Minde na YouTube, total la poto et Baramarami et Zoleka. Nana Minga Olobeate, mais. Papa, ponino kiminda koe. Papa, ponino kiminda koe. Likambo verifete ponino lingi via kiliba Françoise na balayo na mbongo Soki ma bebe nga ba fami bosolola Okiminda kona yo Okimi ba nabaya nanya koba kolo bango. Voilà yo artiste voilà na parti au kaka ndeto komi na suka ya émission na biso T10 na habité lilobani ko lobana ba obalinga yo PT10 za match na bango. Merci ma salutation après to clore na biso émission na biso. Merci mingi na artiste Fanel. Merci na bana so na biso na lenga Congo TV ya Tosi Mbelenga pro. La même magique ya Glody Diasuka on est ensemble ngai bambote na kana Amadou Pichuna. Juvenal Kibala miko na botolo Amadou Pichuna. Tonton Jive. Mobali nanga mwasi nanga. Mwasi nanga. Benetuloma. Salutation de grande dame. On est ensemble. Merci notre nous sur la sur la Congo. Bon continuer toujours. Qu'on s'abonne à la chaîne de Team TV, Sans Microbe TV, Globalité Moscou. Il y a Trésor Kachina. T'as ici là c'est ok. Comment ça a pété à des jogo? Vraiment. À des jogo, Nzungu en Italie quoi. Par cette petite phrase, nous touchons la fin vraiment. Il y a une émission Nabiso. Vous allez toujours brancher dans l'émission Nabino. Vous allez toujours brancher dans la chaîne Nabino, Team TV, Elengia Congo, Sans Microbe TV, Tobi Sibino. Bye bye. Au prochain numéro. Merci.